Bonjour, mbote na baesi bolinga mameli ya nitu na pesi bino mbote mingi elbwe muko wazuri muko wazima. Moi de mon côté ça va pas de vous ça poani. Ouais, non, on appelle langue. Na pesi bino mbote mingi bato bolinga mameli ya nitu bino ba ko sepelaka na ngai so zamba liboso koti a ko ebinga ete kuma na maman il ya nitu. Na saka ba émission na sur le mariage, na saka ba émission culinaire, na la service traiteur et décoration la providence. Vous avez besoin de mariage pour hésiter te benga mameli ya nitu na sanini na conseil la musala. À part wana pe na za service musu bengi la marmite de maman Hélène Nitu. La marmite de maman Hélène Nitu ça que so commander biloko kolia maman Nitu alambi asanini aye ko sala livraison aye ko livrer à temps e à nerf na pesi mbote mingi na bato balinga kota maman Hélène Nitu. Merci mingi na bino surtout boza otindela nga maya komela melelo maya ezate na mupaya maya komela pe ezate pas de boss na ma pe sauter Non, il y a pas. melelo maya ezate ba patindi ten Na ba otinda. Bazana bon gentil. Covid-19. Covid-19 déjà. Mais en tout cas la pesi bino mbote mingi e baron oyambe pas de fois bientôt pesi maite. Bino mbo pesi maman Colette Wenge. Le quoi peut mais exact pas de fois ça imbe ka bo moi opesa Ah, maman Colette Wenge. Maman Fifi Colette Wenge. Ah, donc kaka komune. Oyo ka kera ka opesa pesi wona baba de kona na bon. Mbote belé. Ba de kona ya braza. Maman dama pambola yo. Ba betela nga lisona pa maman ile ni tu donc c'est. Et bon lisona maman katika pesa na betreki yo. Tena betelinga. Mama katika pesa na mwana nga famille mais famille ka pesa wana famille baka na États-Unis à la service traiteur. OK. Yes quoi la providence quoi ya kuna service traiteur. Oh, katika pesa mama. Yes quoi nga benga chef ka pesa. C'est peli. Pour les États-Unis pour goûter le boko to yoka lo. Atumba kana ebisi yo. Yebe na tambola la providence. Ma katika pesa. Je te fais de gros bisous. En tout cas maman Florence Kayoko kuna ni maman Florence Kayoko est-ce qu'on a petite sœur ma katika pesa. Est-ce qu'on va ba petite sœur na ngai. Ah OK. Maman na sepeli kola pambola bino. Nasi ke mai malasime kozala. Il y a ça mai te. Ma katika na mai. Yeko tana za ade fata. Yeko tampré tester ma tata ma Florence a na Belgique. Ko ya ba pembe. Wakayaya, tala déjà. On a coutu, comment on a honte. Il y a pas de souci. Bon, moi, il a même mon père, ça fait longtemps qu'il a même mon père. Mais quand on a maman il y a une tête, mon collègue a même mon père. Na mbele mon père pour photo solo là, ma comment na kina posa vraiment na kina posa ya réponse ya papa mon quoi ça nini a répondre. Vraiment besoin de réponse ya mobile. Na bi ke bosé belé bota maman il y a ni tout bosé belé bolinga émission na biso pour le mariage parce que na ba ke émission oyo bêtise zakate za émission moza éducative. Yango na ba ke bana bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bino yango ebali pour le mariage ensemble to la na maman Eliane Nitu. Sikoyo na bien avant to bana. Personne ne mbote pas ya papa Thierry Kabengele na Toronto. Wana papa mon conseiller na pseke na respect mon belle maman Véronique. Papa Thierry Kabengele voilà maman Véronique wana bokonzi. Respect belé kola pambola yo. Voilà. Siko masolo na biso ebandi bo comprendre ezaka ndenge wala kubasadilanga kubasadilanga kubamelanga masima kiosi. Pas de boss. Nakosi. Non, eza bon. Kubasadilanga. Boulot. Kuna basadilanga kuna badilanga. Kuna badilanga. Bamelelanga masima malili. Mazama kiosi. Oui que maman liste nomela ba mazama kiosi no lo. Mazama kiosi. Ngal bana ndinga ba kubati. Non, na vrai que comme na mazama kiosi. Ngasa mandunga chitu bate pa. Ngam ba kishima Chouampina. Covid-19. Ah ouais, ambiance maman Eliane Nitu zala kabo. Maman Eliane Nitu na mbi papa de divorce pamba te na mbi papa de divorce parce que zana ndeko moko a mwasa benga kinga pop 5 maman Eliane Nitu en tout cas na passe na motema passe na motema ngala lobi nini mama problème nini abi maman Eliane Nitu papa ya bana na ngai. Papa ya bana mama Eliane Nitu mobali na nga na kati ya ndako papa divorce zoyo kanga papa bana na ye mwasa na mobali couple wana na kati ya ndako ndenge zala ka photo ke no ka to kende ka mbango to traîner papa na kati ya ndako alibala balali mwasa na mbani ndenge zalaka papa abenda ka boye kwet oh Virginie ozi kwet nyeso boye ndeni mwasa tabi Virginie na yoki te mobala bandeli susu kwa koloka
atia Virginie ozu kweti nyoso bendi kweti nyoso boendenge ni nzoka mosko mone mami ala muke buka biso ba basi na brutalité na muki nako simbe yo mpangi na ngai yo mbala magilene aya mpangi na ngai Simo la muka dala salio nenge bza kwa yeki ananda kwa expliquer ngaza Simo la muka Simo abini Simo Virginie de nani Simo ba esprit ezongi nzoka Simo za ba na sa ndoto Simo ba esprit ezongi abi obengi ngai defa Virginie osani nini obendi dranya so kwet obendi kwet nyoso boye ndenge nini olobi yango defa Virginie za nani papa babengi na kombo ya mbanda nepse parce que ko ngala mwasi na mobali te moi penza na loba ezake na loba nini yo na penga papa divorce eloko ni ekokomisa mobali na point abenga mwasi na ndako na kombo ya makango ya bulawa yo bon moi me tolesa kombo bulawa yo si atula c'est pas comme akina ya karate to ya ne karate mystère Maman j'ai tout bambote. Moi j'ai tout. Bambote non. Batela bana bien papa bon kalata ozon. Bon, c'est très difficile question, c'est très délicate parce que tout n'andenge non bah déjà tout mais l'histoire wana c'est histoire mouya sakana monte. Ça dit que so moni mobali ya comme na niveau. Pas de monsieur ne mabino lo bakande. Au moins tendresse na sei la mo. Mama kuna ndako Magilene mobile no tendresse le ba mo makasi pas. So moni mobali ya comme na niveau wana. Niveau que abana ko tanga mwasi mususu na place ya mwasi na yeo ya légitime. Donc ba question c'est belé à se poser. Bah question est belé à se poser. Mais déjà vous allez aller à sélection là ça vous allez à ya mwana abala abata Magilene abala siko expliquer na papa. Non, yuza mobali vraiment na bana ko sa émission te faut ka mobali à expliquer. Donc moni le kwana eza na aspect ebelé. Ça c'est aspect monsieur ezali peut-être surtout qu'il y a un plan spirituel et ça c'est quoi bah effet bah mari de nuit c'est-à-dire ceux qui m'ont balé tout moi si baza menacé plus na mari de nuit c'est-à-dire soit mouli moi divorce parce que mari de nuit il n'aura jamais couple vanda kimi c'est-à-dire aroya na biloko moko pona ko panza couple c'est-à-dire aroya na moke c'est-à-dire mobali ndenge lobika mobali aloti ndoto na ndoto na mobali aloti c'est quoi que ça dit que ça peut-être ma quand mon père ça la combo chérie et ça peut être mutu moko ma quand on na combo ça dit que c'est quoi le col la ligne que ça la destruction na kata libala c'est quoi yo a même mobile dans envoûtement c'est-à-dire même mobile na kata envoûtement parce que mobile azotanga combo wana pour moi c'est ayoka parce que tant moi ça italaka que moi ça ayoki combo ya mbanda soit ayoka ye ou soit à soupçonnaka ou bien mbala liboso c'est-à-dire au moins on déjà que te non ça besoin makangu la géant dit que le cas ça makangu déjà peut-être moi c'est déjà ta fuite qui est ta makangu oui si voilà c'est dit que mobile comment tromper voilà quoi à benina là comment donc au comme le niveau na c'est le plan spirituel et ça va plus moi divorce c'est quoi c'est-à-dire so besoin bateau besoin esprit ya évangile makasi te boyebi nzambe makasi te bomemango mpe na rando mpe bopanzani c'est-à-dire bato basalaki yango na niveau monde ya ténèbre bacomprendre ke no topandi bango alors sikoyo eza mpe na biloko mosusu esalaka mingi eyaka eza baréflexion sur le plan wana sikoyo toke nango na niveau spirituel te sur le plan ya bomoto c'est-à-dire ke soki exemple mwasi bazalaka na mobali et que moi si a trouvaka pardon mobali a trouvera plus joie bilengi omnenge masana pauvre et bilengi c'est pour ça que mobali a retrouvera bisengo na libanda ça dit que ba réflexe na bisengo à libanda ya on va dire que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire c'est le plan physique. Ah tu as mamanto ya mulimote. Donc nous est-ce qu'on a comme ya nzoto dessus. C'est-à-dire biloko ya zoka na libanda. C'est-à-dire soki incompatibilité za na kata ndako et que azo biloko wana na ndako te. C'est-à-dire et ça la question mon bali a commis plus na tendance ya kokanisa.
mwasi wana ndenge alambelaka ye ndenge asalelaka ye makambo ndenge ayambelaka donc c'est-à-dire ndenge asalaki makambo ya bien koleka oyo mwasi wana na ndako maintenant ça va se manifester na chair siko alobi yango sans le savoir misusu tuko ezalaka tobati misusu mibali misusu na kati ya matuza penza ya matuza okapendaki non olia atanga kombo ya mère atangi kombo ya wana na lié sacré na lié sacré ko na kati ya lié sacré matuza changeant matuza na kati ya matuza kama lié sacré to longo to matuza na kati ya matuza pendaki okapendaki non mobali abeli kombo ya mutu wana c'est dire que soki biloko ne komo kota eza ba difficulté c'est dire que na kati ya couple eza molimo mo ekoti c'est le plan spirituel de l'obi mais c'est le plan physique c'est dire que moi si oboza na ye il faut comprendre déjà que non so mbala ko betolo ko na c'est dire que oyo zo komati do yo na niveau ya masolo ya matuza ozo komisa mobilité pas dire que loko ozo komisa yete siko réflexe ko yana plus muto amemaka ye akomisaka ye na voilà ouais mbeta bena bale penza donc azo beta 4-4 voilà 4-4-2 dans le 4-4 doit attaquer des points doit attaquer des points tu so so azu bale qui na fini sikoyo azomona sikoyo ke azana yo mais sikoyo azo réfléchir comme si azana matuza wana kuna libanda yende mtaosa la matuza nzoka ndeza mama na ba donc ça dit que à confondre la matuza akanisi ki azana virgin nzo ayazana mami nzo azana mami ça dit que mami donc mami soko ozo yoki ndengwana dis-toi que nan donc papa virgin mta memake likolo koleka yo yango na soko na niveau wana tanga moni ke akomi soko po ayoka bilengi pena malamu c'est-à-dire il faut ba réflexe wana ya virginie ya donc ce que ça biloko moko ezaka plus fréquent alors c'est ce que maman conseil na kopesa ba maman soko mone loko ndenge ne komelo na ndako loko liboso kosala nano ba désir de te que non na benga na boma libala ko tanga na ko manda yo moko kota kati na yo tala vérifier donc ça la dialogue parce que c'est important alors ba monter ça le solana dialogue abino papa comment se fait-il que ngai mami autant nga kombo la Virginie qu'est-ce qui se passe mon le dialogue et là on est dans Virginie moi ça la kayo on a la ko sala yo ti pour ça dialogue mo franc voilà le bac non ata biso mibali tozala biso na système ya camouflage na robeta peut-être le solo ka ruanga na mais au moins na robano que non ngai donc robeta no ruanga la ta pole ninga ruanga na solo na ninga ruanga na okimi le solo mo mais na kata bo solo oui ça se comme mère que non ngai na linga po ma tous ezala bien système ezala bien faut la na boso J opesi nga na J wana eza bacode bacode bocomprendre opesi nga na J na meli J après olinga bitabe na le bitabe na mangustan après avant na le bitabe avant ce qu'on a lié pendant donc sunya soso hein pesa nga na moi babilo moi mike moi vino moi mukie donc on va embellir ce qu'on va la pesa ba détail wana à partir de détails on comprendre que non pour biso mibali mingi et là comme ça biso mingi na banda ko ça dit que on mobali boy ça dit que quand l'homme a une satisfaction comme si la femme c'est pareil d'autres comme toi ben solo peut-être des apps na ka moi si tout le monde a pas si mususu quand elle est satisfait na ndako au monde que oh non akena ko beta moi libanda bani parce que biloko wana c'est comme ça ça dit entre parenthèses limbisa kutu ezakutu na tonton moko abenga parti ya Turquie après singa lisolo ya mwasi ya libala utaka Londres akendaka Turquie ka mpona matuza donc yonde tokosala émission omoni ngai eza makambo ebele nayebi mponga nayebi basi ebele mosusu mponga yo oyebi nga na mpangi na tonoki na Chine biso bana Chine na ntongo toyebi mpe basi mosusu bauta Chine bauta poto bakokende Chine kaka mpona matuza donc ayebi na boye mais yo uteki mikili il y a 2 jours 3 jours biloko na oteki te donc ayeka vite fait atikika biloko batika yena na zongo na siko mata parce que ma petite nation Chine wana amasana bayebi ba fule kiso
Fule Lukiso mon fils. Fule Lukiso masalanga mboyamba baebi. De ce rien na makambo ezala kuna. Donc eza ba biloko eza ba réalité moko songo. C'est-à-dire mais est-ce que même mibali pe est-ce que ça peut na ce qui peut moi est-ce que vous rappelez la vérité on a quoi expliquer pe madame obité madame ngani qui gauche et qui droite et qui rond-point c'est madame on a ça nini makambo efandi est-ce que mibali se rappelle na courage pour ça la vérité bah moi ça c'est vérité bon c'est comme mibali ya omoni siko biloko wana ce qui dialogue wana eza na ndako te ndo mona mabali panzana dialogue les plus important na kati ya famille na kati ya foyer c'est-à-dire sur les plans sexuels il faut tabou ezalate de côté wana penza so le libala meza la réussite tabou ezalate de c'est-à-dire que nga nalingaka boye moni kasi na libala en fait bato ebele mingi yango ozomona lelo biso pesi bato basambelaka mingi mabala ekoma ya koningana parce que bakoma na mwa bainterdit ebele oke na libala entre mwasi na mobali oza mwasi na mobali interdit ezalaka te. Est-ce que peut-être na kati ya matuza peut-être makambo ya Bible ezalaka yango na bika c'est parce que bato ebele bayaka sikoyo aye na makambo ya Bible na kati ya matuza ok non matuza eza matuza c'est-à-dire que kuna ezalaka lokola neti bokoti place moko boye donc loi ezalaka arbitre ezalaka te la preuve aneke arbitre ezalaka te boza bato mibale yo moko arbitre yo moko juge de touche yo moko makambo tu yo moko supporter yo moko bando yeba banzembo yo moko bando donc tout bino moko kaka boza ba maître ya jeu mais eza ba couple musoko mona ta mususu mwasi ya bisi mobali vérité no bien ta mususu na matuza ke papa ngai aboye nazokoma te ngai aboye zo simba te mobali asiko yo sala mingi yo yebi mingi ya wana olinde wana tonton na lokwa uko se kumela bongo bazotala wana baza ba complexé balingi libala na bango za malamu ti un homme vrai faut sincérité ezana libala ça dit faut mobali obisa mwasi na yo ke non ngai boye même moi si nazo koma te faut ibisa ki non na lina koma parce que biloko na soki muta zo koma biso mibale c'est rare pour mutabi malibanda pona matuza peut-être mutabi malibanda peut-être ka bon biloko ça ba envoûtement peut-être ka ba plaisir à mukili mais soka vandi pour biso mbela muto vandi penda botali ni non et pas mère parce que nabi ki non mère biso kuna tabou za la raté so nabi ki non mère lelo na besoin pena na lia entrecôte de marcassin c'est-à-dire soso babado la soso pena bakata eboye bapanza eboye donc nalingi nalia soso ya mobimba mais soso ya mobimba bakanga te bapanza sikoyo bomoni basoso mpe moso oke na restaurant basoso batie yo kaka boye baprésente yo kaka boye batie biloko so na kati mais soso moso olingi olia ye mpena donc aza mobimba balia eloko te me bakata ye kaka boye bafungola sikoyo mobimba sikoyo babiloko wana sikoyo batia likolo sikoyo mingi na nana soso mobimba mais bafungola ye zompane opesi plan de sikoyo babiloko wana sikoyo yango nde sikoyo mingi bakouple na biso ezaka yango yango mi mindele to bako mindele peut-être epa na bango tuto parce que mindele balongola tabu eza te na bolingo en fait na kati ya matuza il y a pas de tabou tabou ezalaka te oliki no mama lelo nalingi boye papa nalingi boye et puis biso bacongolais c'est-à-dire il faut babengango nini comment monotonie trop je comprends ok amour ezalaka na monotonie te amour ezalaka changement eza nde toliaka lelo po ata mama na biso alambaka pondu koleka bamama nyonso ya mokili jamais mama totika kolia pondu chaque jour du 1er au 30 non tokolia pondu ata moi 3-4 jours elobi kuna tole c'est comme ça dans l'amour c'est-à-dire il faut moi innovation ezalaka moi perfection tozochanger moi makambo moi style peut-être le style elaki boye j'ai à 4-4-D elobi bokomi na j'ai à 3-3-1 eza nde soka basystème de G mosuku 2 défenseurs 4 milieux de terrain 4 attaquants so bobeti mpe boye 4 défenseurs 2 milieux 4 attaquants donc ezaka basystème de G il faut echangeaka yomonake non bokomona bato mosusu baumela botuna bango mais bino boumeli bo ça fait 15 ans 10 ans bozala mais so moni bango bonge bolingo ya sika c'est parce que balongola monotonie na kati ya libala ozomona yango namoni babiloko wana berere wana mingi yaka ya kotanga bakombo wana c'est parce que soki kombo na batangi tozosisa bino bamama bosilikaka nanu te tuna nanu papa pourquoi otangelanga kombo oyo et puis surtout soki eye na moma ya matuza faut tuna nanu pourquoi otangi kombo na moma matuza parce que ngai nde mami komo kotangelanga virgin na moma matuza
pose-toi d'abord la question. Dans le because au monde spirituel pour détruire la famille parce que Satan a l'ingara couple il faut ni qui côté harmoniser à la tête. Donc au tcha bablo au moins on n'a pas panza mais pourtant yo kaka attends comment est pour so je te suis soupçonné déjà. Flamme. Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi autant à combat? Donc blom surtout avant tcha kanda na liboso ko silika mais mo zonga sima. Pose-toi la question, pourquoi attendre combo? Ok, papa de vos narasi batu balandi va comprendre. Mais naza pe na ba plainte mingi moni toza komona nini to mona en fait ele komoko ezaka sauver za ka bino ba papa bolinga mingi na kati ya matuza bino nde faut la satisfait. Mais siko ba mama pe ba se révolter. Mama ba lobi te ndenge nini biso ba mama to se retrouver comme il se doit te comme il faut te kakaba papa. Siko ba mama tant bino oko conseil na nini na ba papa o ba ota la biso. Le dernièrement la salle qui est émission moko boye moi c'est moi qui na kati na libala na kati libala matuza ile kamala mute papa pe kuna nyoko yake na mwako lemba abimi libanda ki obota mwana abimi longi ya pierre tant bazota l'émission mobile na yasiliki oyo moninga siko mwana abimi siko yo bongo kendo loka pierre machin tout ça bwana boy basiliki mobile asiliki et puis mais émission tozota la babiki na ndako pe papa bongisa sozo bongisa te mwana ozana bana mwana moko longi ya pierre mwana moko longi ya Joanne mwana moko longi ya Jean yo moko longi ya bana na kati ezate moi ça comme kaka voilà ndata tata moi c'est voilà nous on ya yote za libanda siko ba papa na ko bisa bango ndeni kela matuza pe mama pa za na posa pe a se retrouver moni ba massa expliquer ba massa na pour kala mingi te aussi ça déjà pour kanda de quoi oti boy fona que le servir et là on ça libanda ezali que ya on a bi dialogue ezala ça dit papa luka mama solo na maman comme il faut yebisa maman tant maman azo déclarer yo bi papa kota na place ya papa parce que yo tant vous a satisfait tant maman a satisfait c'était yeba que et comme déjà un problème na kata problème wana pas divorce na zora ba plainte et ça belé lokwana eza blokwana ba maman parce que ba papa mingi ba welelaka OK technique du combat parce que les na bato court métrage les na bato long métrage je crois attendre dans notre émission na ba direct na sala émission na jour na lobi na bi moni ba maman papa il faut ba partenaire na il faut ko yeba ye comment ça là parce que les na ba femme clitoridienne les na ba femme vaginale c'est ba femme vaginale baza basi yo peut-être pour papa qui va c'est na code c'est dit que baza basi yo pour yemba toi solo là to asepela et ça vraiment passe parce que bango pena esengaka pena moto pena bo pikili bo kunu po kene pena na masolo alors ba femme o baza ba clitoridienne baza ba basi o bazaka donc azana moi likolo do yes vraiment donc aza pembeni c'est à dire yo ko kene musamula mingi te c'est à dire tambo yebani wana oyeba siko na masolo na ni to kene na masolo ko ka so nde mangwa kama oneza la boy no yesko oyeba siko na masolo ke no yene aza boy na omemaye na système oyo azala facilement ako solo la facile mais yekuna akoyeba so boyeba déjà ba bloko wana tongo yo kote na femme moko yo ke yakendaka mulai so yakendaka mulai so yo ko nzela mukuse il faut que mingi na masolo na ba G faut beta ba Bill ba Tour de France au balu qui na Tour de France au petit Bill au petit Silikoti parce que yo memi na ba G wana déjà ya kolemba sikoyo tant yo bike papa yo zano muta ya kunyenge ya nzela mukuse ça dit tant il y a déjà beti ba Silikoti beta Tour de France akoma dia na moi essoufflement so tant yo siko ya siko na kata masolo au moins na maman bitumbe uzalati mais sikoyo soki yo beti Silikoti to beti Tour de France te beti ba KDT nzango abeti te kambala moko boye ya mona ekotaka mobulu ata ya komoloba parce que bilo monsieur dans la technique ça dit que ata ya zoloba ke non tolia na komi pa ko labite beta Silikoti ata bi non Silikoti na lembi beti kede non na lembi kede non kede bon tout na Silikoti siko yo moko senti bien que non ah déjà ça kindeki tellement okene bongo alisiko bimisisko Damas Damas ton Mongolia, à ton local makuti misato mine, on comprend déjà que non,
makambo ezala carré. D'accord. Voilà makambo moi c'est ma technique du combat. Ok papa. Ok, donc le c'est important pour nous ça bango ba couple wana ni surtout ba le important ça dialogue faut couple boyebana. So boyebani kwa chic makambo ezala. Ok, en tout cas merci nakanisi ndeko na biso mami opesa kinga pona lisolo na ndenge babenga kyo na kombo ya Virginie okinde papa lobi akina ngona deux volets alobi eloko muse kokoza la ke spirituel mais muse koza pe physique bo yo mon po oyebi ki ya solo Virginie a existaka babenga na kombo ya Virginie ye apesi ba explication mwana ba nasima kambo ya lobaki ezate papa na to soza bato pesa mbote po to sukisela na mwato kende penze bele ko lobi ba mboza penza bon enfin basi ba yoki déjà la Bible lobi quand vous priez ne multipliez pas de 20 paroles donc lobi déjà déjà donc dialogue ne les gâteaux vraiment bambote na linga bino mingi mama Guilène espérance Mosoba na pesi bambote excuse ali femme légitime ba femme de qualité bino na pesi bino bambote abosanité papa pala les barons Masanangai Richard Lukao na pesi bambote excuse ali ba fan nyonso ya groupe évangéliste ba nyonso bo ngade bo bando pesa mbote pesa matiti langolese bébé Gotuli na pesi mbote na Londres excuse ali Titi Langolaise. Ça m'a Titi Langolaise na Toulouse qui na Langolaise ba Toulouse na biko yelanga mo eloko na na Toulouse. Ah sika. Ma Titi Langolaise na Toulouse babi mama lelo na melima ite ko balobi ke ma ezate. Ba vous ba mese les mères. Papa ma vous ba mese les mères. Papa ma vous ba mese les mères. Papa ma vous ba mese les mères na papa moula. Mokonzi à Toulouse. Merci na oni sozo sala vraiment batela à Toulouse ningo batela ngo babi. Suka ya na maboko na yemo contrôler. Toulouse vraiment nzama pambola yo. Na bosente masa na ngai Justin Soukama de tous les temps de tous les jours. Oza moninga na nga Kanunda le dia CV na bosani yote mufinuku papi mambeko masa na ngai na bosani te mutu na ngai life eta honorable life eta na 2023 tozo voter biso zo bana bandal honorable Mimi life eta na agence na biso ozo sala ba transfert vraiment tous ensemble donc bino sur linganga et partout vous allez après si nous mbote belé vous continuez toujours à soutenir biso vraiment sans oublier famille Mosoba Cornet Mosoba du Fnord depuis Luanda papi Ndala papi Pala les barons Fanny 5 étoiles Macha Sernanga bébé Masusu partout vous allez Maman Inès na Luanda maman Inès na Luanda na pesa ba mbote ka ba business belé maman Inès na Luanda mbote belé yetongo ki Luanda ayo zone aéroport allo je makambo so pa maman Inès Tokos vraiment merci na yambi déjà li pamboli dobinu so bolinganga na bosa parce que jimel langa se quoi ça na Irlande ma Pauline Irlande mana matao vraiment mes condoléances ma Pauline kola bibi lui kola pesa ka papa na papa Romain vraiment courage donc kola pesa qui a eu toujours ça va beaucoup me pas inaye donc merci na bino vous êtes tellement belé nous soto landi kaka toya olala merci na bino surtout de vous disposer ta pour notre tato pour notre biso qui vraiment petit mais conseil qui vraiment profond nous parlons du mariage to ba mon fo tabou et le ngwaka ndenge to parce que na éducation son les a raté tant baza ko éduquer ba na mona musego sa maman tu vas jamais montrer bon maman biso ne ko na biso to lekisaka bana te makambo yango bala tande bo tala bo sani ni bo profiter bino bato bo tuna ngama meni ni to émission politique so boza besoin ta émission politique bo kena Adi Loba TV Adi Loba TV ndi wana bo kena ta ba émission politique bo kena ba émission na bino ya ba musique oh nyo so bo kolinga kotala makambo tali politique bo ba makambo mboka bo kena Adi Loba TV ou bo kende pa ya 5 minutes avec César Ngadi ndeska bo kena ba émission na bino ya politique ah pa na biso ya ma politique te na makambo mabala donc ti Makendi kafu ya dilondole on est toujours ensemble ma pote donc toujours la bossanité bon dinalando la couturière taille moko Ani Kishi bambote belé pote nanga Ani Kishi on est ensemble quoi dinalando la couturière dinalando la couturière donc ça monte comme ma donc dinalando la couturière moi ça va papa ngolo moi ça va aller ngolo pour les lotos ceux qui en tout cas merci beaucoup numéro de téléphone échangé t 06 15 31 69 90 bo benga toujours ne bo mesana ko benga makambo ko episa bino ezebele so za mposa ko eba makambo susu o etali to mibali azali bo ebisanga ka benga biso ka papa sanini aya ko so non nga za dispo na dispo ko so ana bi na biso pour biso tabouza raté donc pour développer quoi d'accord OK expérience ezali
eza makasi en tout cas pour na lelo to sikona kada ba que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tata za mikalo saku muna nzamba ni benchele bana betu boss. Bye bye. Bye.